Manicke, kombo ya Carine-Mokonzi, eza konuire yo santé. Manicke, santé na yo komaki kitoko. Aspect physique na yo okomaki kongenga. Beauté na yo emataki. Me Manicke, ozongisi, kofinga, koloba mabe pona Carine-Mokonzi. Tala yo moko na image ndenge aspect na yo ebebi lisusu na kanisa bisika ozali santé pe ekomi na problème mosusu. Manicke, sala nyonso oluka moyen otika. Bien sûr soko ozokoko tika te po baloba eloko eleki tika eza te, me nga na koyebisa yo eloko eleki tika ezali lalata pongi. Lala pongi soko ozokoko tika te. Manicke na ba mama ya Ilia na Luanda na Ngola babaye otangaka kombo na bango. Manicke, Angelica-Madeleine aza koyokelo na mawa. Azolinga même apesaka yo aide sociale ya chaque mois. Okomata na social na yo na Congo. Ozala mwasi ya liboso akomolia social. Madame Angelica-Madeleine. Liboso tango atala yo alela. Alela pona yete me andimaki te yo mama ya boyo kokoloba boye. Non, Manicke de John. Eloko eleki tika ezali pongi. Pongi. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba ke Manicke de John oya biso pa ya ken piana na fimbu carrière na ise sila posa na epe se sila si balongola ye. Soki bomoni mikolo ya azongaki po le grand mopao Koffi Olomide muta salaki pote bazongana. Mukolo ken piana kendaki na matanga, Manicke pa kendaki na matanga, kokutana bakutanaki. Alors le grand mopao apesaki Manicke conseil, alobaki pe na ken piana mwa makambo. Yango omoni bango bazongaki na plateau pe ken piana asali neti andimi pardon ya Manicke. Alors Manicke ndenge aza wana aza na site na ye moko. Soki alingaka kombo ya Carine-Mokonzi, soki alingi kotika yango te, pourquoi pas aloba kaka vérité. Balobi teke akotela Carine-Mokonzi, balobi teke akumisaka Carine-Mokonzi, balobi pe teke asalaka propagande ya Carine-Mokonzi la baronne. Autorité morale, mama YouTube, icône vivante. Mais balobi kaka aloba vérité. Ya vandi na Carine-Mokonzi, ya yoki masangwa Carine-Mokonzi, ya seki na Carine-Mokonzi, alie na Carine-Mokonzi. Azana ba vérité oyo ya solo akokobetaka. Pe ekosala ye pe malamu. Ekosala ye malamu à l'aise. Beauté na ye ekomata. Po na fimbu kuna za susu na esika te. Ba chaîne oyo eza koyamba ye po aloba makambo ezanga tina akozwa eloko moko te. Mais soki akomoloba kaka vérité, na chaîne na ye moko akozwa eloko. Na kombo ya Carine-Mokonzi, eloko ya liboso akozwa ezali kimia. Tango akozwa kimia, mbala moko bisika wana ekolakisa ke azwi mingi deja. Yango Manicke de John, zala motu, zala mayele, kozala zoba te. Linga osioka, linga osala, oyo esengeli pona yo. Soko ozokoko tika te,
luka moyen olala. Luka moyen olala. Kolala olamuki soko monisa pasi. Oza kolobela makamba ilia. Carine-Mokonzi oyebite soki bakangandaki na mwana na yo. Ndelelo mwana na yo. Akende musika. Me yo moko mama. Okanisa Carine-Mokonzi. Aza na puissance makasi teke wata. Olingaki okende. Okoma soki wapi. Ozoko luka ba musicien oyo yo monike ekoko simba. Alors, sikoyo tiki Carine-Mokonzi azala na ye. Okanisi mutu pamba. Okanisi eloko pamba. Me Carine-Mokonzi azali eloko pamba te. Azape mutu pamba te. Azalaki pe mutu pamba te. Me Manicke de John. Okoma sosu kotanga komba Angelica-Madeleine. Angelica-Madeleine azana posa kosalo mabete. Yependenga zawana azana souci ya Prince Babia. Ndenge azako kende musika te. Ndenge carrière na ye eza toujours na sebongo. Akoki ko sala nyonso pe pona ye. Akoki ko produire ye. Akoki pe ko sala manager na ye. Akoki pe ko lukele ba parolier. Akoki pe ko sombele ba musique ya ndenge na ndenge. Mais yo mama nde makambo salaka. Ozo yeba yango me ozo kosa neto yebi yango te. Est-ce que soki carrière ya Prince Babia lelo eza na se? Eza nani yo te? Tika kolota. Tika kokosela soki maladi nini ozo kosela olobaka ke. Yo zali batumba yo. Yo soki nani? Tala. Soki vi na yo eza imagination. Mais vi ya bana na yo eza imagination no te. Bana no balingi batonga vi na bango. Basala ba famille na bango. Yango linga otika liboso kombo ya Carine-Mokonzi na kimia. Soko kolobango lobango na malamu. Mwana na yo Prince Babia. Tisi kwa za na chance batu basunga ye. Batu wa Carine-Mokonzi basunga ye. Carine-Mokonzi yemoko pa sunga ye. Angelica-Madeleine na produire ye. Azana ba porte bele ezozela. Me nyonso wana ekangama. Fungula eza na maboko na yo. Fungula eza kaka pa na yo. Mikolo yo shanzaki. Okomi na mwasi pe tango bokabwana na keni piana. Tango tikali yo moko. Me tala tango zongi. Tala tango zongi likomba Carine-Mokonzi. Tala spe na yo. Tala ba video na yo moko ya mikolo eleki. Pe tala na esikoyo. Wano koyeba soki na zokosa to na lobi verite. Nga na soki sinanga yawa. Manicke de John otika la malamu. Et ciao. Bonjour, bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso zo sala vraiment oza moto malamu. Moto sa pesi ombongo, garde no pa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment félicitations. Tala banda Belgique eti awa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbe na meki. Moya na mekate suki zana mutu. Su na fungoli suki. Mama bitekutekue. Bitekuteku nde makambo. Olga Kabelo. Oye. Batika yo. Yo kaka mosusu azate original. Ezaka yo. Moko na kata Belgique. Tala ti Australia wa. Na Queensland de Townsville. Ndeko mwasi Nzambe apambola yo. Yango ano bandela kabiso. Mateya. Badoration. Oza moto wa Nzambe. Il faut na lukelo ba custom. Tokos. Bitekutekue. Nde makambo etala. Merci vraiment. Merci Maman Olga. Yonde. Nani yango. Bitekuteku. Nde makambo. Yaki yango. Maman Olga. Vraiment. Félicitations. Oululu. Mama ngayo. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba.
Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout Combat TV. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Lenga Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiama. Thank you very much, my sister. God bless you. Bonjour, na Lenga Combat Congolais TV, vraiment. Pour la Zara, chaîne de chaque tour, il y a pas de JP Kiama, Nadame, boss de boss, il y a danger. Donc, ça me la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Lenga Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Pour la Zara, chaîne de chaque tour, il y a pas de JP Kiama, boss de boss, il y a danger. Donc, ça me la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.